Salut à toi, Richard Biavanga. Antoinette Ziele, salut à tout le monde. Sandrine Oli John Koi, Bakusu, Sandrine Bakusu, salut à toi. Roger Byzance, salut à toi Roger Byzance. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Nous sommes encore là dans notre émission. Sauvons le couple congolais. Ouais, Mike Jackson, véhicule. Salut à toi, salut à tout le monde. Beaucoup d'ado solo là. Bako Takaka Nemo Lobby. Salut à toi Sandrine, merci. Salut à toi Tcheringina, salut. Beaucoup de côté de partager, vous pouvez soutenir les photos de la maman, c'est pas côté à côté. Tout solo là, ils sont dans un amour. Salut à toi Edgar Costa, salut à toi. Tokota, tu partager un mot solo là. Salut à toi Edgar, merci. Salut à toi Alain Moué de Bilbao. Salut à toi boutique Djemma. Maman Djemma Kumbievanga, boutique Djemma Balubi, toujours la pointe. Bon, ça il va là, là, yo. Tokos. Balubi, dans un grand rythme, Nabiso, Pedro Matomina. Et tu n'as pas besoin de rugby à danser au sein du coup, moi, Bangolais. La poto awa. Pedro Matomina, Bambote n'avait pas aux allées. Samedi, tous en Lyon, Bakusu, Tokoyindi Sabuna. S'il vous plaît, vous partagez une vidéo d'abord on a quotité, Bakota Koto solo là, sauvons le couple congolais. Tout ça n'a pas idée ni boyebi. Tokota, tout encore une fois, deuxième fois, hymne national Nabiso et puis tout banda Masolo Nabiso. Sandrine Bakusu, ma botte n'avait pas osé aller. Chantal et Manitou. Tout ce que ma soeur va couple. Ma soeur va ABC. Ma soeur va Mikili.
tout solo là et ça la bien quoi. Félix Bopenda à l'Italie, ma maman Nicole Mvula na Lyon, Mbote Nabino. Et sans oublier super Anita le vrai chéri na Lyon, ma femme bien aimée. Mon frère Gabi Kiwaka, salut à toi. Julie Grasse, salut à toi. En même temps, nous avons fêté 10 ans pour la vie du public. Vous voyez comment historique nous qui est la vie du public. Après, nous bannir le second émission et nous faisons solo là et sauvons le couple congolais. Salut à toi, Kina, Linda, Alexia. Merci Chantal Manitou, merci beaucoup. Bonsoir ma sœur Déborah Masso, la Vanchi British. Ma sœur Déborah. Au besoin de monnaie comme hymne national, on a vu sur votre émission. Elle est là, ma sœur Déborah. Merci beaucoup, Sylvie Rosa. Tabana Masolo, c'est DJ Massou qui a vu du public. Et Botibana est belé Lélo. Voilà, merci. Salut à tout le monde. Bino nous sommes besoin attendre, il y a pour la nation devant l'écran Nabino, devant l'ordinateur Nabino. Pour la masolo auto solo, il y a souvent nos couples congolais. D'abord, vous voyez que tous dans la communauté congolaise, tout le monde ça moko, il y a parti ça mené Nambo Canabiso, na Combo et Papa Mundweri. Merci beaucoup Maman Déborah pour la joyeux anniversaire, on souhaitait à vie du public. Merci beaucoup. Tout le monde ça bongo 10 ans, paye à vie du public, tout le monde ça maman le 2 juin. Mboula na banaka à vie public, na vani na solo là, na ndekonanga Bob Source, au bazaba na Suisse va bien, Bob Source a joué à PC Combo, tout peut s'en combo à vie public et le week-end d'après, na keko bandaba émission mais ça marque le 2 juin 2009 et tout le cas 2 juin 2019. Vraiment d'abord encore une fois merci na bino tout la confiance au vous ça qui a vie du public, au vous ça qui a vie du public, tilelo. Oui, que nous net ils ont facilité au Kanga 10 ans pour nous donner le Bamakaka. Mais nous sommes sur une zambete Marato. Salut à toi, Marilou Koina, salut à toi. Pinamoutou, Benda Beauté, salut à toi. Merci Nabino, tout la confiance au président qui a vu du public. Puis vous allez continuer pour faire ça à vie du public. Voilà, donc vous voyez qu'à vie du public, la compétition histoire on nous souhaité pour tout ça, ma solo et à sauver le couple congolais. Tout le monde a vu du public. Journaliste à l'Ibosonné, on a dit ça, c'était Junior de Saoulou. Après, on a Rabi. Réalisateur, c'était Isaac Mbongo, Oyaza Bongo Lelo, na Algérie. Après, on a poto Royanaye. Et Mingi, baleki na Simanzela, vie du public, basana mabala appelé on a poto. Bamsous, baneka pour intervenir, car on a une émission, basana ma poto. Avec le public dans les sites, oh, et Bimisi Bana, et belé. Salut à toi, choisis le cœur Mbimba. Mon frère Freddy Mayala, salut à toi. Avec le public, et salut, et belé. Quand on avait commencé avec le public, bah, site, il n'y avait rien. Il y avait que Congo Mikili, la site, moi, dans la Belgique, c'est Marc Taboua, avec la site, on était que 3. Il y avait Ngadi Masuki, Congo Mikili, et puis na Situana, et ça na Belgique, Martha Bunta, à Foulara Situana Makassi. Voilà.
na mito balaki vie du public. Donc bah si tu es là qui on tout le monde le lo oyo kingani il y avait rien. Et boyebi c'est Didier Masuki qui a passé le goût qui va journaliste na kin bakoma kina baba Congo ko saka ba documentaire c'est Didier Masuki mais le kola nzama pesa biso molimo ya humilité tout le bala na biso te tu vas na biso kwa boye mais réalité ba changer en moté histoire ba changer ka moté. Salut Blondine Ormeline Luzolo Poupée, salut à toi. Histoire va changer en moté. Voilà, nous avons vu du public, tu vas nous occuper à Congo, bah histoire est belé. Donc nous avons le seul site, le seul Moutou, Oyo, à Bimisi Bana et Belé. Bonsoir, monsieur Bochette Itamar. Nous avons le seul Moutou, Oyo, à Bimisi Bana et Belé. C'est 100%. Il y a des chroniqueurs nuances, des chroniqueuses. Nous avons même taillé sur la ça. Donc c'est-à-dire 90% Baouti et pas nanga Didier Masuki. Na formé bango ya simsi mingi ba micro baza ebele na kol ba côté ba témoignage bino boyebi bolanda internet botala ba émission sur les gars kala ebele. Mais ndenge za rara so bana ba koli ba koma komaki ba papa mususu ba fingi ba mususu ba sali boye bana mususu ba sali boye mais nyoso papa botosi après que inabana te ni Didier Masuki na inabana te na pesa bango tout. Ba bonne chance et pas il va kendaka ba évoluer bien puisque va bana o ba porter pierre et ma casse na vie du public. Donc ça mo inabana na ko mte amabe. Bango dioso ba leka na vie du public. Ba Vincent, ba Christelle Mamou, ba Christelle Boanga, baza ebele ba Isaac, ba Junior Lusaulu, ba Rabi Mavinga, baza ebele bana ebele ba beauté image on appelle ça comme les meilleurs de Paris bana la vie du public baza ebe bandi ko na kolemba ko kombo. Merci beaucoup Fijance Eger baza vraiment ebele basangi na Angola na Rwanda baza ebele na bimisi bana ebele musuna otanga ba kombo te bino boyebi do na ko tanga bana le ti lobby baza ebele ba Jazz Kavulu ba leka na vie du public ba te ebele. Et donc banata mal à l'aise ba te ebele na bisilo na ebite so na otanga ngeni ba kombo. Voilà donc nzamba za lokumu ça fait 10 ans na kokisi na kumisi nzambe makasi. Ya remercier nzambe vraiment makasi na 10 ans après c'est parce que la vie du public c'est Didier Masuki. Naza toujours en vie vraiment nzamba za lokumu. Na bano na ticket na bango nyonso peut-être nazomona neno balotaka bakomona bango te bino moboyebi na misusu o balobate bakoma kowanga na so batunu ya micro azowanga na kalika na vie du public mais na mutema ayebi ke vient na bimisanga badia na mole na Canada balika na vie du public partout ebele penza ebele donc nazomona teni na kutanga bakombo vraiment olimbisa mais tout le monde doit apporter pierre na vie du public. Salut à toi ma bonne Mouboua. Bonsoir à toi. Niki Kersido, bonsoir à toi. On nous sapota pierre la vie du public. Nzamba pamole sikazali. Sur un site nae, site on a ekende du bosso. Donc base ma pamboli ya kosakana puisque grâce à Bango P que ngale Didier na sali 10 ans puisque ba porter pierre à ma casse. Tout nous que bamboule ensemble ba moi ba piaka na kozwa on était toujours ensemble ba vraiment ba participa ebele na vie du public nzamba pambola bango. Merci chers internautes les camarades sur la lelo na émission na biso sauvons le couple congolais tout et Koki Longo Mireille. Bonsoir Didier Masuki, merci beaucoup Longo Mireille, Longo Mireille, merci beaucoup vraiment. Ça me va droit au cœur. Merci à toi. Bani koyebi ke émission tout ça là, il y a souvent le couple congolais. Moutino sayebi comment ba la poto tout ça ko souffrir awa na poto. Tout ça va problème mi balé mi sa tuté. Oyo et ça ko nyokola biso na poto tout ça na problème, il y a ba couple. Na ba problème il y a mongo. Oyo et ça ko ma biso minga na poto.
Vraiment, ça fait mal. Vraiment, pour partager une vidéo, s'il vous plaît. Puis ceux qui vont lire, j'aime et ça ira bien, s'il vous plaît. Fulgence Egger, la présidente. Va combattre, mais va jamais la présidente. Fulgence Egger. Zara yo kimia oza nzambe. Va combattre, même dans Kokayo Azate. Merci beaucoup les autres poupées. Vraiment merci. Merci beaucoup. Les autres poupées, il y a une émission à vie publique, sauvons le couple congolais. Et ça, moi, on va dire que bonsoir à toi, Toko Véronique. Moi, on va dire que souffrir moralement. À tout souffrir moralement. Aza awa na débit na Allemagne, Allemagne ikarami na Suisse awa. Mwana mbali wana ndeko mobali. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ndeko mobali. Babana vile ba on a passé na mwasi na yazaki na mwasi mabala babota bana mibale. Babota bana mibale ndeko mobali wana na mwasi. Bavanda ka babadi vina pasi ba mbongo mali ko mona mbala salaka. Mwasi asala katatikala ko sala ata mukolo mokote. Mobala sala ka musala l'état et en même temps c'est quelqu'un qui a coopéré avec un copie à boyibaté ma copie normal. Mon a qui a payé moi bilamba na ya teki. Aki asali boye salut à toi ma sœur Anne Kalamba et Tolonase. Salut à toi. Aka somi biloko na ya teki. Asali bo asombi mbongo mali kozanga bangote en tout cas. Salut à toi Alain moi. Salut à toi. Shalom Anne Kalamba et Tolonase. Merci. Asombi biloko na moi ça zanga penzare. Ayebisa moi si va na ndako ko sala raté. Mobala salaka nyoso un bon coopérant et puis un bon bosseur na poto penza. Baboti ba babota ba mibali ya mibali. Baboti bana mobala alobi le moi sabi ke mbongo yo oleto bomba boye tota avenir ya bana biso. Tokende salut à toi mon grand frère Patrice Dalo Musenga. Tokende kin to payer parler na biso. Ba ke moi si na mbali ba sali voyage moko boye. Kitoko Alain, merci beaucoup. Joël Moukola, salut à toi. Bakei, Bangomi Balé. Bakei, Balé payé ou ba payé Balé. Balé quoi téléphone est allé na titre, ba téléphone est allé merci Toko Véronique. Ou avec Benga na WhatsApp na biso ou na numéro de téléphone pour intervenir. Vous allez libre, vous allez débat direct. Tout le monde est libre à Benga et puis on intervenir au PC idée na yo. Et mission ils apprennent à tout le monde. Ils apprennent à Didier Masuki et mon côté. Tout ça on a au PC là idée. Nanga moko na epsa nous chaque on appelle ça émission oyo naza danger le quoi là soutenir non. Nanga ina bino ils a histoire mutazo konyo comme nango aza ko souffrir nango to partager pour PC ba idée na bino. Voilà. Parce que nous le pas munene. Parce que moi le pas mon bandal. Il y a munene na bandal. Ba epoto batie locataire na lupango wana. Batie locataire mo ya nigérien. Ba on va na bango ala poto ba ndenge za la kaka ba camarade ya poto ba camarade ndenge za la kaka. Merci Mubwa Mabontel, merci. Ba camarade ya poto ba ndenge za la kaka o ba linga mabala batu te ba kota ba fitile mabala batu ko te ba idée mabe na couple la batu. Yo ba via couple ba couple la batu. Salut à toi Pire Alessinga en direct de Bruxelles. Ma sœur Dona la casa automatique André Lekinkani. Bah salut à toi. Et c'est la bon frère Dominique ba mbote ebele na ba na biso ba nyonso ba mbote ebele. Ba deuxième mabe e bani ko kota na couple. Ba bani ko intoxiquer moi na moi sur le mbalo sala ka boye boye. Asala ka boye boye katika en. Ba bonsoir à toi. Mbalo la sala ka boye boye, asala ka boye boye. Moi, ça veut dire que changer comportement dans l'âme. Ça veut dire que changer comportement. Malé, moi, je comprends les gars. Mais tant que tu fais ne pas pas si boye boye. Moi, si, abani ko na ma kama mukili. Moi, ça comme ma bata mukili, comme ma comportement bizarre. Mobali tout le monde, mais problème ni. Yo comme boye mobali asali moi sur ma be mon côté.
bakotisi mwasi ba deuxième mabe libala eko ta problème koti problème ndenge zalaka mwasi ba tout d'un coup Patricia t'a dit salut à toi tout d'un coup mwasi a changé a kimi chambre mwasi a kimi chambre presque ba une année dans la chambre dit mobala mo la yemo mobala mo se poser ba question mobala craquer ça se poser ba question mais na sali mo na mwasi yo nini api na mwasi bulo o senti que mwasi bo comprendre mwasi alingi sous mobilité mwasi alingi sous mobilité mais maman si un problème est ça va problème ni mobali ko na confiance à mwasi trop ba papier ndako mwasi ngabane ko komba yango nezala mwasi na mobala ni ko mutu moko komelo moko ba papier tu andako makamtu mwasi ngabana ko bomba avec na valise moko mais mwasi ndasokipa kanango même ba facture na kumbala pesa ka mbongo mwasi mutu abanaki ko sokipe nango si vous pouvez partager peut-être la vidéo oyo et que vous allez malamu mingi vous partagez yango pour ba oyo bakota sima ba ko ka kolanda émission oyo mwasi alingi si mobilité mwasi akomi ko bima nzoka ndenge mwasi akomaki bongo bakamara libana ba intoxikaki déjà mona mwasi wana et mwasi akomaki ko yiba mobali na libanda sali akomaki ko déconner libanda sali à toi Amado Kufuku la fille akomaki ko déconner libanda et ba yiba nzoka mibali misusu et mo mona ndeko mobali bakutana fille wana na Paris et mo bakamara mobali bakutana mibali mobali ye moko pe abandi ko sentir que non mwasi oyo akomi banzela boye batalibana ezo ko benga ba téléphone bakoyebisa ye boye salut à toi maman bonheur nouveau vadio de Switzerland babi la première dame na kata lokarno salut à toi mobala moni manke donc ndenge koma ekomi na suka ekomi peut-être que donc mobala moni ki pona no simi na nzoto teto bunate semi na benna mobali abenani bonne histoire mobala benani mais lupangu na Kishasa mobala yebiki lupangu ezali o basoma ki bataki kombo ya bana na ye mwasi. Voilà, merci beaucoup maman bonheur nouveau vadio, merci. Mobala yebiki lupangu wana ezali nzoka ndenge basi babande ko bakamara basi ya mwasi babande ko intoxiquer mwasi bayebisi mwasi ke yeni bakome ko intoxiquer azwaki bakamasolo tu anda kuna ye ake ko beta ba camarade kuto sanelo ko to suma mpango boye ba pese makanisa mabe mais mpango ko te kango sange mba lope ayeba yayeba ka bongo lingo te kango avant que ko signer ba divorce mwasi wana lupango bala sombaki mbongo eza la mwasi ataki mbongo eza mobala ataki mbongo te eza mobala ataki mbongo eza mwasi ataki mbongo te tant to bala na pour le bien commun ça dit iloko mobali comme ya mwasi comme rappel ya mobali mwasi akeko teka lupango wana na niveau ya Kishasa boyebi mboka na biso eza ba mboka oyo eza na ngona loi te eza na ngona droit te akeko teka lupango wana Kishasa. Salut à toi, ma femme bien-aimée, super Anita, elle est l'ouvrir chérie Nalion. Salut à toi. Il y a une cousine, on l'a mais on l'a depuis téléphone, on la cuisine. Merci beaucoup. Voilà, on a la boulot, nous à la rac. Moi, ça qui est le pan, moi, ça qui est le pan, attends, ta vie à banaté. Et tant que tu es le pan, tu as fait que mon bal, mon boboye. Oui, ma bibale, tu bien là-bas, gigolo quoi. Mibalo ya mobulu aimara na basi bela fana na basi te abona na basi abona na moso atiki abona na moso atiki ndoka moso na ndozo mobali wana ateki lupango wana. Salut à toi le parfum de bonne odeur Apolikoi Nadine Mokwabili, salut à toi. Ateki lupango na 5 mobali na ayeba wana mobali bimina na kuba se séparer na ba signer divorce te ateki lupango wana mobali oyo mwasi wana zwaki gigolo wana nzoka mwasi soko atombaki amoureux za garçon wana abandi mbongo ateke lupango wana ambiance na garçon wana
ambiance garçon on a essence ça dans la voiture on a essence ba vacances na hôtel ba piscine ambiance on s'arrête ota bandi kona boyo kama lisolo oyo ça fait mal ma comme ça kuta on ba couple yango sala émission au soron no couple congolais bon nabi ki ba couple mingi peut-être ba couple ça appelle makambo oyo to kona to zo ba réponse na bino boyo c'est moi no mbali wana asala nini après tout ça lisolo ateki lupango wana mobali pe la présence d'esprit akitaki akepa locataire obataki locataire wana bima locataire wana zara susté oh akina ra idega akina bureau du quartier wala moi ça éviter bureau du quartier mais boy bonne baba pas que pour le bureau du quartier batou ba bête déjà le solo mais pas boss ah le boteur le pas bien beau pour ani le pas du temps pour boteur on pour ani salut à toi Dadi Lenda l'homme en or Elena Mbenza salut à toi mama bata quartier ah le pas du temps pour boteur on pour ani le pas on te quartier ba bité le pas on c'était comme madame de soma on te intel mobali avane ni azomi a na poto mobali a lobby et l'autre côté atali et ça n'est pas si mais atiki abina kolandela ngo après mobali rezo moi si mususu Blaise Luau tala na titre okomona thème ya lelo et ça on a na titre ya émission mobali rezo moi si mususu bana bando kola ba ko ba 15 16 ans bana mbali ba botre na moi si wana mobali a su maîtrise a comprendre que moi ça teki lupango wana mbonga mobali moi ça bimisa le côté moi ça sala raté le côté ata facture a futa raté mboga ba cop ba sali ba falsifier ba mikanda ba sali fausse signature ya mobali comme quoi que yem da signer na place na ye ba présenter mutu mususu ba teki lupango wana. Bonsoir à toi Marisa Mbayo parce que na Congo tout est possible okoya on andano après mais na moment là et comment on procédure à la longue, ça va être moi ça pour la kaka. Mais les Camerounais dans un moment, à te dire pas moi c'est mbali on est au mbali mususu. Merci beaucoup fille élégance. Ouais. Le pas on était comme garçon là, azuma c'est mususu pour aller pour vendre. Et puis mbali on nenga bimaki atika ki nyonso nanda. Quand on vous dit nyonso donc ça veut dire sac na ya bilamba. Donc na ba kit, Liliane Tumba, salut à toi. Tout atikaki. Donc azuka bilamba na ye. Atiki. Na ba chaussure mususu, na ba basket mususu. Na ndenge de ton ba cave de ba poto a ou cave ton na biloko. Donc cave tout mobali atiki. Atikaki nyonso pour niveau moi ça comment comme vraiment impossible. Bonsoir Samuel Safiki Muninda. Mobala tiki tout. Azu moi si na mususu. Bozo babandi na vie à zéro. Quand on vous dit à zéro, c'est-à-dire moi seul au azu sika aye kokuta ye na eloko te. Aye kokuta ye na eloko te. Bobika ndenge za kala moment na mbala ndenge bimaki ndaku wana au moins on a bala ezakina koma mobali wana. Hier dans le foot dans nous nyonso. Salut à toi Vovon Voulouzi. Salut à toi. Mobali na mal foot toujours ndaku wana. Moi je suis sika à supporter babande de vie à zéro. Salut à toi Janine Ebola. Salut Liliane, merci beaucoup. Babande à zéro. Expliquez puis moi sur la canne eta kana ngaza boy. Moi si on a sika andimi babande de vie pena donc na chizengu ne bali baloba chizengu na zéro babali ko bon maman wa 1 franc na bango mo ba 2 francs ba 3 fois 3 francs ba so bomba na moi so azusika mo ba la pa ka bali moi so azusika boye bande ko na mingi ba ko kutana na ka oyo bana mingi bozo mo na poto lelo yo ka mo ba la beta bango papa beta bango kara bozo ba te pourquoi. Bonsoir, pourquoi? Bonsoir, Maki Vakonda. Et tant que le moment où on a moi si on a
mwasi akomaki ko intoxiqué bana bayina papa na bango intoxiqué ki bana bana bayini papa na bango bazoyokela kaka mama na vina bango azoba bandelaki na garçon wana na mwasi ya pardon mwasi asika wa azwaki babalani abandeli bina vie pena zéro na 20 francs mwasi banaye kosa bazobomba na moi 10 francs on bala notika nango so aputi mwasi na boyo bazobomba baye kosomba parler na bango mususu ya bien kutu baye kosomba ndako na bango mususu ya bien. Et na moment tout on va que somba ndako wana avant que ngosomba parce que moi c'est pas liboso tanga teka ki ndako wana amona ki bana te atala ki bana tatala ki via bana te okumbala somba ke on na venir bana bango mais moi si na kana wana nenga akomé ko kosa ba vina ya libanda ayina ki mobali ndako akomko déconner ake oteka le pango wana sans que mobali ayeba amona ki via bana te atala ki via banate et mbongo oyo mobali na ya nyoka mela mbongo wana tanga teki lupango wana mbongo wana bakomi kosala ambiance na likango oyo azwaki après kosomela mobali na babilamba kosafula ye akasomela voiture sika tout ça na mbongo et puis les garçons pe oyo azwaki aza ba garçon babenga ba men baskro o bastrokara ba tout ça là ko ça basala ba faux papier basala ba faux fiche de paie basala boye omoni mobala ngo oyo azwa azabongo bayimala ngo ya ndengwana siko mobali oyo azaki na liboso tanga zo mwasi na ye alinga balinga soma ndako wana les problèmes siko oyo ça ko se poser abandeko na bande balande émission na biso sauvons le couple congolais lupango wana o mobali wana somaki mutu akomi ko bénéficier nango mobali wana oyo azwi mwasi wana oyo bana na ye abota bakobenga jo wana papa po ata papa moboko oli akoboko na bango bakobenga ye papa sali mbongo wana oyo bakosoma so lupango nzumbe mbongo wana mutazoli yango papa wana siko les garçons oyo atikalaki abandeli bina ya zéro lupango oyo yazosomba babali kobota mpe bana na mwasi oyo azwi baboti pe supala mibale lupango wato tango ya kosomba atia kombo ya bana oyo azalaki na bango na mwasi na liboso ou atia te c'est ça la question oyo ndeko mobali aza ko se poser ba question parce que basi ba mo lupango na bango oyo bazosomba ya munene ya bien ya kitoko mais à poser question il dit masuku lobela yango na po ba mibali misuku mona ba famille misuku ya yo papa wana aina bana asala bana na ye mabe mais voilà les problèmes oyo garçon na akutani nango c'est ça on ndeko mobali aza kosenga conseil na likambo oyo les garçons asala nini atia koma bana na buko lupango oyo bazosoma na mwasi na akoma na ye ou ataka koma ya bana oyo bazobota na mwasi oyo akomi na ye puisque si au cas où mobali wana lelo aza te soki lelo papa na lelo aza te eke akufi ndako wana sikoyo bana oyo abotaki na mama na mosu atekaka lupango bana na nini bakoya koreklame na lupango wana bakoya kotia mpe monoko lupango ezalaki ya papa na biso or mama na bino asomelaka papa asomelaka bango je lupango mama ake kotieka yango mpona bolingo ya mobali oyo azwaka na libanda bonsoir à toi patience ya masakuba c'est ça la question oyo ndeko mobali azali kotuna atia kombo ya bana wana na buko lupango oyo azosomba siko na mwasi bakomi na ye oyo bazobota na ye bana oyo atia kombo ya bana wana te mpo mama na bango atekaka lupango wana magi makunda malobo mboka bino ba téléphone ezali wana na ba commentaire bo commenter to meka kopesa ndeko mobali solution amour bana aliki bana na toujours mais question maman wana intoxika bana bayina ye bana bayinaki ye bana batoko balingi ye te et nzambe tellement akangola toujours bato bakele bazaka na raison ndeko mobali zo mwasi na ya bien
bavandi vie ebandeli à zéro alingi so malipango ne mosusu bazwi ja place ya monene bazokende kini kala te awa atia kombo ya bana wana ou atia kombo ya bana wana te question eza ko se poser yango wana bandeko na ngai oyo ndeko mobali aza na besoin ayeba Fulgence Eger font les alliés 077 963 87 00 ezali wana na plate na te titre ya émission na likolo téléphone ezali wana ndeko mobali asala nini azomona nini asala te voilà malubomboka bino ba téléphone na maboko na bino yango bandeko monaka ndeko mosusu mpona bozoloba ke tata na sunola bana o tata na asala boyeboye bamabe mosusu numéro zali wana Titi Mayaba tala na titre ya émission ba numéro zali wana butana na titre ya émission numéro ezali wana voilà donc eza pasi makambo oyo bandeko basi bakozoka kutana nango awa tant tolobaki tant kozovivre na bacouple il faut pas kolandaka maloba ya bato ya libanda na couple nyonso mutu nyonso oyo abimaka tête haute nzambe apambolaka ye kaka mutu nyonso azalaka na raison nzambe apambolaka ye kaka aki azwi mwasi na ya bien abandeli vi na ya zéro et maintenant bazonyoka masiko na mwasi wana ensemble ezaka babandeli vi ya zéro vi oyo azalaka nango avant eke nyonso na mai abandeli soko vi ya zéro na garçon wana na mwana mwasi oyo azosika voilà salut Rosmine Ndaye salut Laetitia Asila voilà les problèmes que se poser dans le couple na biso bandeko nanga toyeba ndenge tozova na ba couple bandeko basi pourquoi oza na couple na yo oza bien na mobali na yo toya mala au téléphone ba téléphone bani kolela allô allô oui allô 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 oui allô bonsoir bonsoir maman Fulgence Eger bonsoir ça va ezoka na bien na écouteur te hein ezoka na très bien bazoko très bien voilà bonsoir à tous bonsoir Didier bonsoir allô loba Fulgence bazoyoka yo loba ah d'accord bon Didier Masuki moi je nalingi na intervenir muke na question oyo mobali wana posé ouais puisque ngai moko pende na sa awa tobala na mundele na ndaku toza mpe na babière ouais alors nangi na pesa réponse na ndenge biso tosala ça voilà dépend ouais donc elingi kolakisa boye mobali wana abali mwasi ya sika bakokosomba ndaku batie na kombo na bango mibale voilà même si atie bana te ah. mais bana bakobénéficie automatiquement oyo ya liboso na oyo ya mibale eza bana na ye donc akoki kotia na buko lupangu mpe atie te me mokolo problème bakokabula na mama na ndenge ezalaka mais d'un côté à l'autre moyen mpe atia te bana mosusu te fo atia bango nyonso eza bana na ye donc il y a deux côtés biso nde tosala totia bakombo na biso mibale mais notaire ayebi ke mukolo nga nazwi likambo bie Christian azwi likambo bana na biso automatiquement bakohérité tokobwaka moko te tokobwaka mosusu te automatiquement ah d'accord
Donc voilà, donc papa on a taté combo ya mwasi na e ou na ye, on a taté ye moko ndenge ni les ala pour communauté de biens. Tu peux mettre ton nom, mais la femme va bénéficier aussi. Tu vois? Donc, eza lokola au sombinda kuna otie combo. Otie mwasi no te même parce que nous bénéficier mukolo okufa. Na pesi exemple kaka na ndenga bien. Vous comprenez? Ouais. Donc, nandenga bien mobali wana ata ngapo na nga atia bana nyonso. Akotia bana nyonso na ye moko na mwasi soka lingi na mwasi na ye. Mais akoki pe kotia kaka kombo na ye moko. Automatiquement mukolo o likambu o boye bana bako bénéficier indirectement donc bakozwa nyonso. C'est comme ça dans la loi. Na Suisse c'est dans la bongo. Biso ne to sala na bana na biso. Ngai Christian atia makambo bana te kaka matakombo atia Axel Dan ba hérité atia te. Mais to signa ba papier na notaire que mukolo likambo kozwa biso. Bana ba ko hérité automatiquement. Ouais. Donc ngande nazali awa soki ezui Christian nga na ko hérité na bana na ngai automatique. Soki ngai pe ezui nga Christian akozwa pe na bana na ye. Biso osala ba assurance vie c'est différent. Eza na ba assurance vie na kati mais mobali wana na ndenga kin na loi ya kin akotia kombo na ye mais bana na ye mukole kozwa ye bana na ye pe fo bazwa muto akopimela mwana moko te azati. Voilà Didi, wana idée nanga. Voilà. Mais admettons maman Fulgence, admettons que moi si wana oyo mobali wana zwi sika o ba reconstruire vie na bango et que moi so na pe azana bana, azali na bana. Tamba kutana garçon moi sa pas na bana. De wana bana na ye pe bango no fo ba kutana komba na buka lupango no. Non. L'obat mobali wana a hérité a adopté. Moi si ayakina bango. Parce que ça bana na été. Soki a adopté wana loi pena ndenge zaka soki mobali wana adopté bana ya mwasi wana alors bana wana bako bénéficier automatiquement. Mais soki eza bazana tata na bango yi adopté bango te bako simba eloko te. Olimbisa c'est comme ça. Merci Maman Fulgence, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne réaction, merci beaucoup. Merci, bonsoir, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Merci Bandeko Balandi, beaucoup de ndeko na biso Fulgence Eger, nengi alobi. Donc et ça là, nengi ye asala na mobali na ye, c'est-à-dire que batia kombo ya mwasi na mobali, ba mbale, mais ba kena pas notaire en cas de problème. Ba na biso bako hérité et ça bango po bakendaki et pas ya notaire mais bandeko na kasi makamu mingi zo mona lelo bandeko andi kambo yo to zonga la légèreté et surtout soki mo sona ayaki na bana et que mobali ape abota bana na mwasi ko pa ya utaki. Bonsoir Jivet Nsambo, bonsoir Claire Mukadi, Annie Montou, bonsoir à toi. Charles Kikunda, bonsoir à toi. Asomi Lupango et que Lélo a koufi. Bon, même si adopté que ban et moi si wana. Ate ba komo ba nyonso na buko lupango. Mais mingi zo mona Lélo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Couple na biso place ki ba kindoki zo côté là. O komo na ban et moi si oyo. Ba vanda ki na papa wana va kufa. Baza apostol pango te kamate. Mais o komo na oyo. Bano papa na botaki. O ba kenaka na mama na bango ba komi ko ya ko tia loi ki lupango na il faut tekama. Bon moi le problème passe eza ko uta na ba couple na biso bande konanga. Yango il faut to zaka maele tango za ko bota bana. Il faut to zaka maele. Ba kindo zo côté la sko wana. Bona bana ba lingi ke no bilpango fe tekama. Bango mama mema bango quelque part ba kinda. Ba ko mo wana tata na mususu azwa bango. Bonsoir Signe Asima au Mwanda. Bonsoir. Ba kenda mo sa vie na bango.
Mais moi, si je vois que nous avons un bal, nous sommes bien. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir Didier Massou. Bonsoir, papa. Moi, c'est Blaise. Merci, papa Blaise. Allô? Malo Bombo Kayo, merci. Voilà, il y a le qui est pour la sujet du solo. Ouais. Il y a la monnaie est importante, ce que vous na moi si, il y a Sobinda ou Ochaba Nawana. C'est vraiment important. Voilà. Donc, l'andenge moi si wana ateka ndako. Il y a mobali wana ateka bilamba donc azo bichete yesuka bandeli vina na moi si d'ailleurs mususu achabana. Donc akochabana o ya kuti na moi si d'ailleurs. Pour lelo soki ya kufi soka che bana wana lokwa baza bana liboso bana wana o musu ba kozelo côté. Donc vomiata moi si na bana o ye boti la moitié mususu. Parce que même la poto tout le monde a ramondé là pour votia moi na héritage à Keta bayo kanita ki bolongo la moi là tout le monde a kango ça n'est pas Koufi mais rien zuango donc équilibre bon moi la pe bazu héritage té donc c'est une obligation ta chaka kabana na ya liboso donc bakana pe zebele donc wapo na ngai acha moitié na ina bana o ya boti donc faut pas encourager les bêtises. Voilà. Parce que si maman n'a que côté kanda quoi c'est que bilamba ou maman n'a qui passe na mobali wana aiba kite donc mutabandeli vina ya sombinda kwa rocha mwati na ina bana pour la faire voilà donc doit encourager la bêtise. Merci beaucoup papa pour la réaction vraiment. Merci beaucoup. OK, c'est Blaise Louaou depuis Paris. Blaise Louaou, merci à trop, plaisir à trop. Bandeko, ezali pas makam o ki ndinga so Blaise Louaou depuis Paris. Yepo na ya lobi keno. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, maman. Oula, maman, Makassi. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, allô? Ok, nalo maman Makassi a Didier, c'est poupée blonde. Ah, ok. Ouais. Nalina lo babo ya Didier pona idée oyo histoire o beti ezalo kwa histoire o biso peto vivre na vie na biso. Biso pe papa atikela biso mapangu akufa maliboso bota biso na mibale. Tiko bango mama na bango azo lopango na bango apesa noko na bango biso sikoyo mama na biso lupa basomo na papa na biso etika ya biso me ba yaya wana bakoma ko vuelela lupango na biso. Yango ngati na nina lubabo ya Didier. Ouais. Lupango oyo papa wana asombi alinga somba ya sika eza pona bano baboti na mwasi wa mibale. Voilà. Parce que na mwasi oyo ya liboso lokola asala ba bêtise ateka lupango na ya swi mbongo asali ba bêtise na ye na mbongo wana akanisa ki bana na ye te. Donc il faut bana bazwa conséquence ni papa eza papa na bango. Papa bango sa sala devoir na ya sombe na bana ne lokola mama baby taki. Voilà. So azo ba problème c'est na vie atika lupango wana pona bana oyo uti kopota na mwasi wa mibale. Ouais. Parce que soki ate kombo na bango pongo wana nde ekosala na kimia soki papa zoyia kombo na bango te ekosala trouble so papa akufi un jour poto souhaité te. Donc il faut aluka déjà que ba yeba ka lupango wana eza ya bana oyo na poti aluka yebisa mpe bana na un jour bino tasombi no lupango mama na bino asala mpoye mpo na lupango wana soki bakoti. Donc ezali vérité est claire. Ah. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, maman Nanga, pour l'intervention. Vraiment. Ok, Adidi. Merci. De rien. Voilà, Bandeko. Bolani n'est pas coupé. Hier, lobby. Le col à moi, Siwana. Azali na souci mobilité ayo ya kimba la mawate ba vivre na pas ça qui a teki ba bien tout donc nous pas ne combat la zone na biso pe émission ne to ça émission boye azape la carte émission awa mais boye ba été ba ndeko alobi ke non nous pas wana ko tia kombo ya bana wana ti faut tia kombo bana ozo bota na mwasi oyo yo ozui po to za mona ngope na zo no pas ya ndeko poupette ngana zo non par na puisque to zo mona ngomingi lelo awa so lelo papa wana azate bana oyo wana bakendaki wana bango ba ko sema ba trouver que pango fo tekama pango fo boye boye yango pe na biso mibali bandeko ngo tant do somba tant do sima ba mbongo to tika na ba ambiance ils ma pango mususu yebike ozana mwasi na otepe koma mwasi te otepe kombo na yote otene ka kombo ya bana otema koma bana na yo et puis to ke na pas ya ba notaire ne maman Fulgence alobaki le mo awa qui va pas kenda pas notaire na bango ok pas notaire bike et tout ça na zate comme on le bango la émission mo euté koleka que congolais ceux qui ok et pas ya avocat ou pas notaire ok ko sala testament to mona on zo benda liwa oh non non les lobana mingi ba ko souffrir ba si mingi ba ja ko souffrir pour makambo oyo ka ko makambo zo mona oyo mapango oyo ceux qui mbongo no ezali oyibi ko bota ba na mo boye Luquel va bien à Bango Boy, pour la vie n'a eu à zéro. On ne sait jamais. Ceux qui écoutent, et tombent néanmoins. Pour ma bise à la tête, ah, banana bazar le pang na bango. Oh, yo, ça va moi c'est Oyo Zui. Et ça y a bien no moi c'est Oyo Zui. Vous construire vie na bino. On a la côté on a zubi na part ya maman Pépé. Si on est combat zo la nanga na zubi part ya maman Pépé. Makile za ngai oui. Mais la sombe là bango lu pango na bango déjà. Maman la bango aki ateki yango. Po mbongo wana akoma kosala ko dépense mo bali oye azwaki. Et intoxica ki bana baina mobali papa na baina papa na bango biologique. Maman zo ko intoxiquer bana boina e papa ki mabina ninga bino ta salanga boye boye oh que rien. Yemo mo singa ta la fautif. Donc voilà ma cambo donc junior Bakengela, salut à toi. Oui, ça bon mon patience, mais nganacha, na ebi so idée les années. Et ça passe ma cambo zo kuta na ba couple, bana mingi ba souffrir lelo. Bakindo ki zo kota na bana lelo. Buboyana, mbala zo monsine mususu ba bandira vie na bango à zéro, ba bani ba somi ba bien na bango. Allez, un jour, bana wana ko mbala bota ki avant ba ya ba ko poto na lupango oyo mobali o papa to soma o no lupango papa na biso boya non mais na maman bango aboya na déjà maman saka ba connaître na déjà. Salut à toi Louise et Loulou. Maman saka ba connaître na déjà mobali kene ko bande vie à zéro ba nyo comme na moi si wana. Voilà pas problème zo kuta na bande ko nanga. Il y a longtemps que vous avez un couple, ndeko mwasi, ndeko mubali. Keba ba conseil ma bébé bato libanda. Keba ba conseil ma bébé bato libanda. Toi tu crois que dans ça mubali oboye, olani bato libanda, ba menyo na loyenge, o bébé si libanda na yo, yo kanisi no bébé si mbala ndo ba wana poto mbala ako craquer. Yo lobi dernier mo pa mbali wa menza ba bi dernier mo pa mbali wana te. Nzamba bi dernier mon avis et mon mobali wanate. Merci beaucoup Magui Wakonda. C'est même maman on a somba pour la bana. C'est même maman on a kenega somba pour la bana. Bah comme papa la bango oui mais voilà c'est comme ça. Il faut pas la bana parce que sur les autres zabo et aux angles lupango et zapona. Maman a la salle biso boy et babuso ba oza ya maman yango lelo tozanga parcelle
Mais dans tout ça, il faut y baka. Même toi, on a pour ah, on n'a pas de notaire. Besoin de le bovan n'a pas bouba au AVC le lot au koufi. Au bovan n'a pas bouba au accident au koufi. Zoumou. Mais papa Eric Nzono et l'autre bêta, ils ont le soleil à poto, ils ont qui chassate. Au bali azar à la poto de l'obina Allemagne, Allemagne a la frontière na Suisse. Mais il faut y avoir que na vie droit ils ont la moko na vie. Droit va changer à carotte. Droit ils ont moko na vie. Ça dit même la loi à poto même la qui ils ont la même loi. Ils ont la même loi. Déjà, a falsifié Kimikanda, a falsifié signature. Moutabimi comme quoi que wana mbali l'aime quand dimba te kango a sali faux signature. Mais moubala yeba qui n'est ni au soir qui n'a qui chasse. Mais moubala va n'est calme. Abi bon le cola de bota ban na tiki. Na ba na pi na zéro li kambute. Na tiki lié. A tiki lié penza. Voilà Madou Foukou, merci beaucoup. Moubala keko bandi la vie à zéro abi nzambe li kambote. Loba ke ngana sala ki mabe, mais ngana sala mabete. Batu ba conduire l'erreur tout. Abi bisi bala boye. Voilà. Il y a un temps où en plus chose moi chose ali bala so moyi bali banda. Ba mona ke lengi moko ya koliba. Ba mona kwa mwe lengi wala mona mbali na ndako lokole loko pamba do undigi ni papa bande mwana makabo za pasi moi so mwana olinga so sentir mobali telo mobali ali bana so mona ikaka do amune lengi ko lika kutu Yesu Masia umuna ya kote ndaka bibi sakla lipeka de yola kuka libanda ozumona. Merci beaucoup, Mélie, Luzolo Poupée. Merci. Au bout de l'Ibanda, nous avons des koufa. Ça ne sert à rien. Oh, ça va couple la vie, nous allons bien. Tout ça l'effort. Tout ça l'effort. Couple qui est en péril. Yango, makamduzo mona lelo. Yo se lenga bozoba. O teki bonga na kameli. Moi, je suis à 5 h du matin, je suis à raté au vent du bon, au côté qui a plan. Et Naya, mais non. Ça c'est clair, non. Ma maladie paysanne, maman Langa, oui, maman Magui. Ma maladie paysanne. Donc, il y a moi, il faut tout ça, ma yelle va couple, le biso va déconner. Tout ça, la peine, ma yelle va couple, le biso va déconner. Souvent, nos couples congolais va déconner. Tout ça, nous, comme aming na poto awa, mboko eza mboko ya ba stress, ya makambo belé, ba famille awa ezate, yo ko raisonner na famille d'Afrique, o raisonner comme mukana musu na poto, o raisonner donc mundela ofinga na musala tous les jours, qui racisme mundele. Donc c'est grave. Et ça peut être grave. Salut à toi, mon grand frère Risqué Kouidano. Et ça peut être grave. Donc tout le monde a bien un couple na biso donc moi si ne mobile kolanda loengi ya libana eza na biso mibali ki ninga no bali biso ay ko ndui en erreur okoma ko négliger moi si na yo okoma mdavi ya libanda ya base belé tango yo pour ma couple na yo et ça ni obamana tango obamana moi ça komi mabe oh avant ko bamana avant que vous ayez kota tozwaka tan nyonso ya kobongisa ya koluka moyen ke pourtant to na mabe na ba to na deux voix moko elobelaka biso to na deux voix oyo elobelaka biso na matoyi kosala acte ote yo bona koyoka acte oyo nzamba alobelaka biso okoyoka oyo ya satan sala yango aussi longtemps na kibomoto normal ozoyeba ke loko na osala eza mabe ezaki lengia ngana avrejo ngabasa balinga nga trop wana otama na vulcar bani donc nga basi kidi ozomona ki yoza danser ton par moi c'est un ndaku mais 99 jours ezalaka ya biso bata mokili
Mais 100e jour, ils ont un zambe et puis ils ont un policier. Donc on dit qu'à tout cosi nengenini, il m'a un jour où on sort, il y a ma bé oyo aux arrosal. Donc voilà ils ont rendu moi. Jeté. Donc tout le monde a bien de couple dans le biseau. Premier mariage le baby c'est bon. Il y a qui mariage bon. Mais tant qu'on a deuxième mariage, maintenant soigner. L'inga mariage au nous a qui n'ont pas avant. L'inga mariage on est style là. Il faut soigner pour au comment montrer au divorce raté. Ouais. Et ça passe mingi. Le nom passe mingi, le mingi fait toujours qu'ils aient bassi boy. Mais voilà. Il faut que la paix pas notaire. Tant que vous avez bien habillé, il faut qu'il n'y ait pas notaire. Celui qui n'est pas notaire. Moi, ça n'a pas notaire, on dit que non. Notaire, il y a aussi un mais moi, je suis un problème. À cause de maman, un problème. Et même si vous n'avez pas notaire, même quand il faut faire des chasses, ce que vous avez bien qu'il y ait comme un dossier, mais on gagne dans moi si on a. Pour ce qui va falsifier mon canal, il faut l'action après, aucun bureau du quartier, aucun bureau cadastre, tout. À tête comme 10 ans après, le papa on se vraiment ça. Mais mon ballon a dit qu'il a comme moi si on a un niveau wanati. Albi qui n'a tika, n'a qu'à bande la vie n'a à zéro. Voilà bande qu'on a. Il faut tomber au bête à l'élo, et l'autre tombe au cabana bino l'élo, yango oyo. Et ça passe ni bande qu'on a. Sauvons le couple congolais bande qu'on a. Champagne privé. Sauvons le couple congolais. Merci beaucoup, Julie Grasse. Merci beaucoup. Baki ndoke koti mingi na makambo na ba couple tozo mona lelo, ba famille mingi aussi là. Et surtout, ceux qui parmi bana oyo bobotaki, oyo ne bobotama. Ozo botana mwaso yozui. Ou bien pas yo botaka na mwaso wana. Ceux qui mo kwatamba misala mabe, aza musaki ndoki to benga kindoki. Ah, papa, c'est difficile là. C'est vraiment difficile. Au monde, moko wazam misala mabe, ceux qui bozana bonzambe te. Aosani, souciné aux asilisa bino nyonso. Pour y arraigner dans le pango un jour. Et si tout ce qui me sous ngambo et comme que non, le pango est monté kamate. Ngambo msusu. Ete kama. Ba ole ba lingalete kama. So wazo de misala mabe bo sambwe. Bo sambwe. Donc il faut nous armer. Il y a longtemps de le bana ba, tant de le bagoto, nous avons le couple na biso. Congolais de le bango na likolo. De le bango na likolo. Tant qu'on va devant faire ben sourcil, ba tali ou na kati nous en rien. Ah, alors c'est quoi ben oh, alors ba ba oh tout ça dans sakana ba ba ni au sakana na yo nan. Ba ni au sakana na yo. Donc le bagati ka to lo ba de likolo. Tout en zami na couple na biso. Ngana tan zami na couple na ngai. Il faut tant na couple na biso mais nzambango oyebi o prière nzambango te o sara Niger na prière donc au kotama bonzama on nga loya ya solo te ko mona kati li ko mo libanda donc on sara l'esprit on nga sara te et si tout ce qui bazu balongolo ba to longolo papa Kofi. Parce qu'il y a des bana ko ba sorcier magali papa na ye alepe maman na ye basani boko ba wole le pan o papa asomba papa ni ko sakara ba ndeko na ye ba maladi ba liwa ko bloquer ba avancement na vie zati tout pour nini lupango kaka mabele lupango ndeko mosa ke o teka lupango na ye ba kite ni e ko ya après. Il y a après. Il y a qualifié dans la catégorie on va voir les vignos. Ok, c'est bon, attends, on va voir les vignos. Mobile, on a relinga, on est mobile, linga kio. Mobile, on va s'agir dans la raison. Nous avons pas PC, moi, si nous sommes bien.
Il y a bien pour les gars coutuiers. On commence à animer la passe naïe, animer la vampire canaille, animer la. Donc, nyoso, animer Moubaliwa. Abandonner la banwazéo. Faisons attention, nous sauvons nos couples congolais. Nous avons la vie sur l'émission. Oh, yoki nige bat babengi, yoki nige bat balobi lobi. Oyoki. Ngapo na ngai pe ko tia kombo ya bana wana te. Poke banda village déjà bana ba inakio ba lingo le soute. Oui bata bana otika bana yo. Oui. Mais maman wana asombela bango lo pango. Tota la sikoyo papa wana oye mama na kei kozwa. Papa wana asomba sikoyo pango. Tota sikoyo tia komba bana oyo zaki na bango botaki na mobile ozaki na ye. Asoma siko le pango tout à ce qu'on tient combo ya bana wana oyo ye na kona libala. Voilà bande konanga. Dikam tukunga na linga to sola lelo benza yango oyo bande konanga sauvons nos couples congolais. Sauvons nos couples congolais. Salut à toi Richard Domingos, le grand DJ Yamboko. Voilà. Et nous, on a sur la bino pendant l'élo, il y a un mot où il va nous connaître. Ouais, il y a solo vraiment donc, bah pour hier, ceux qui étaient dans l'Iba là, ils ont mabé. Ouais. Voilà, blondel poupée, il y a solo. Aux raison là, tout ça, nous avons mis un solo. Et ça, j'étais pas de connaître. Bah, nous, bah, souffrir l'élo. Bah, tu m'as aussi dans la famille, car pour ma part ou oi. Papa Rami va dire un bon ébélé, ma pas ébélé. Mais, à penser qu'il était le roi dans la balle, la commune de Nissa Tumine, soit dans un bon bon. Bon, nous sommes là-bas, le parle bon quelque part. Oh, nous sommes là-bas, dans la balle, on peut quelque part. Sur le un jour, Nazate, bano ba pour tanate, ba comme à boui. Oh, on a ça, nous avons un gaillard, moi, c'est dans on a tout beau tanné bana. Pour bana d'abord, il y a un jour, batia bano, mon boulouté. Tu penses à un moté, il y a un peu de ma bezo kota, qui nous dit kota, par contre, le papa tika, bano banyo comme le papa, na bote na maman, oh maman na Sali Neftali, Katima Membe, bonjour, Lisette Dembo, salut à toi. Voilà. Merci. Merci Nabino. Oh, voilà la émission à l'élo. Sauvons nos couples congolais, bandeko. Oazane Matoi Akoyoka, vraiment Ayoka. Washington, un grand pays prêtre, merci beaucoup. Au continent retard, on a une émission dès le début. Le mercredi, on est encore là. Donc, le cas CG, je me souviens bien, tout ça, on va CG belé. Tout ça, là, on le but vraiment. Ndeko, tout ça, nous avons un couple de Nengi à solo. Ndeko, moi aussi, Ndeko Mubali, tant qu'on s'en va, on a eu, tant qu'on s'en va, on a eu. Tout le monde a porté notaire à Zalaka. Bouquet pas notaire. Boye. Voilà. Merci beaucoup, Blondel Ormeline. Hein, poupée depuis Allemagne. Merci beaucoup à toi. Merci Nabino. Tout. Bolandi biso la émission Oyopenza. Nous sommes à Pambolabino. Nous avons fêté toujours 10 ans il y a avis du public. Émission Nabino. Oye bimisi bana ebele bimisi ba journaliste lelo o bana ebele bazo dona le bazo mona lelo bazo pango ba danze c'est Didier Masuki wa bosi bana na nyonso lelo na okumisa nzambe tanso bo kanza za 21 na o mélange hein il y a jus de fruits il y a on a omela na on s'est à 10 ans il y a vie du public. Merci Nabino tout, sauvons nos couples congolais. Donc, Ayoka, tout partager à moi encore une fois, Nabamir Nabiso. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Oyo Azali Bosso Nabiso, il y a caméra Zarola Nabiso, Nabiso, il y a sauvons nos couples congolais. Ndeko Mubali Oyoki, Ndeko Basi va répondre. C'est à toi maintenant, Owaroyeba. Nini osala puisque bandeko oyoki ba réponse na bango nyonso yo moko yebi nini oko sala. Donc encore une fois tokotia
Salut à toi, Jacques Wanzambi, Joseph Peterson et Meka Charel. Salut à toi. Merci Aïssa. Aïssa, merci beaucoup. Là, on s'abrite 10 ans à la vie publique. 10 ans. Les intégros comme sous une année, non. Ça fait 10 ans. Salut à toi, Bibi, chez les Fayefi. Salut à toi. Bon, ça va couple, tout bon, ça va couple. Tout bon, ça va couple. Surtout, on a dit que ça va mokili. Oye. Mahaming. Surtout, on a dit que bata mokili. Basa mokili. Mibala mokili. Mahaming. Maho. Il y a pas de gens qui ont fait les lots. Ils sont parents, tous les gens voilà. Tout ce qui va couple la vie. Salut à toi, Adela Grande. Qui est allé mon polo, salut à toi mon frère. Cécile Mbia. Vous continuez en retard, mais bon, là, dès le début, vous comprenez l'histoire de Betty. On a carré à ce monde le couple congolais. Merci beaucoup, Cécile Mbia. Nous avons 20 ans. Merci beaucoup. Ah, mais on ça, on a dit damé pour le boulot. Dans la boulot, on s'est amené le tongo. Donc, il faut la guerre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Tout le monde a dit lobby mercredi. Ciao.